Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Nabalandi, Nabiso Nyonso, ya la voix céleste télévision. Na magazine Bolanda Kamingi, Yokamaz. Topesi bino mbote, boza penza, ebele. Au bout du Bakou, ya Kolanda Biso par la voix internet. Topesi Victor Tumbachi qui est là. Topesi mbote, topesi ingénieur Bruno Kibambe, topesi mbote. Topesi Kari Numbi, topesi mbote Sephora, topoza penza ebele au bout du Bakou, ya Kolanda Biso par la voix éternelle, topesi ba Congolais nyonso, y a des pères et des mères, topesi bino mbote. Nandenge toujours na bisaka bino, tolingaka ba Congolais ya des pères et des mères. Baye ba citation, ya République démocratique du Congo, nandenge tulubaka, tolingaka bandeko na biso. Baïba mboka elalili ndenge nini elamuki ndenge nini pe eza kotambola ndenge nini yango toyaka pai na bino pona kokabola makanisi peto manyola mai masali koleka na kati ya République démocratique du Congo. Masolo tokobeta biso na bino actualité ezali numéro 1 à CPI ayaki awa Koutani na président de la République. Deuxième sujet pour partager na bino ezali appellation ya Paul Gagam abengi sinanga na Ngoma nini koleka ndema solo to beta biso na bino yango encore une fois topesi bino mbote via réalité le kina Goma na vie ya massacre ozo sala makuna armée rwandaise bakomi kotumba ba Congolais na niveau à Goma ba jeune Congolais à Goma do bazongi suna boum la série type ba misusu bazoka na bango na makasi ba misusu bazotia bango ba mai ya ba chassis misusu bazotumba bango Ndebomoni, la communauté internationale a sengaki cesser les faits et a sengaki une armée rwandaise babima na sol congolaise. Mais chose grave, armée congolaise, armée rwandaise, makambo armée rwandaise a commis kosala et commis le coup la provocation devant la communauté internationale. Bakomi ko piller, bakomi ko boba, bakomi ko kangala makasi, wana basoda rwandais. Numéro 1, CPI aye, bakutani na institution, Tata Mokonzi Ekolo, le chef de l'État, garant de la nation. Président de la République a talisé citation. Il n'est pas le but déjà de monaki. Mais la ligne moko na mona na misu. Et donc, numéro 1, CPI lobby. A lobby photo tonga. Ba maison, il y a justice. Na kati ya République démocratique du Congo, contenir makambo basali. Il faut CPI et Tongao. Via réalité, le Kanagoma, de Mokonja CPI, na sorti na ye ndenga lobby. Via réalité, oyo bande konabiso bazomona, batu ba créer loko ezali. Ba impérialiste souci na bango ezalaki que République démocratique du Congo bakata yango eteni na eteni mais le coup la République démocratique du Congo ezali mboko nzambe alingaka mingi ndo moni apesi confusion na cas ya communauté internationale
na kati ya échange ndenge numéro 1 CPI asololi na bandeko baiku ya politique accompagne que na kati ya ba congolais la plupart ya acteurs politiques au baza na niveau de opposition baza lokola bana bitinda ya Paul Kagame na numéro 1 CPI azokam abina kutani na bloc ya opposition mais makambo bayebisi ngai ezokokana te na réalité sur le terrain abina kutani na opposition mais makambo bazoyebisa ngai ezokokana te na réalité sur le terrain bayeli nga bakayi de charge na bango okenda nayeli mission mpe mosusu naye kokota na cousine interne na bango te mais lokola nazali numéro 1 CPI parce que République démocratique du Congo ezali pe pays membre na kati ya organisation wana lokola batu bakufi na Goma tout comme misusu bazo continuer kokufa tolingi il faut to interpeller batu nyonso baposer ba acte wana mais namoni agitation na bloc d'opposition wana numéro 1 CPI tolingi toloba nini na wana République démocratique du Congo ezali agressé na guerre et agression et moutyon soyebi na yo politicien na yo opposant oyebi ole to revendiquer batu na biso bakufi momoni bato opposition bazoya na ba demande misusu de pona bloc d'opposition ndenge bato wana bakufi pona bango etali bango te pona koyoka langage na bango yango numéro 1 CPI baoyo nayebi te donc moto expliquer problème très bien c'est le président de la République yende mokonzi ya mboka bakonzi bazaka mibale te mokonzi azali chef de l'État Tshisekedi alobi nasengaki na bino depuis kala natalisaki bino citation maimazali koleka na kati ya est ya République mais tala mena beconvénient il faut justice na bino elandela bato nyonso bao bakosite bakokende CPI ndo omoni lokola opposition bakopelaka na Paul Kagame ndo omoni babandi kocréer oyo ya bango biloko numéro 1 CPI à comprendre keza la bloc ya bakongolais mosusu baza pour bamakambo ezosalama wana mpona ndimi te ke congolais ya de père et de mère ndenge nalobaka po ekomi mpe donc bato nyonso bamesai nango nayebisaki bino de père et de mère nandimi te ke congolais de père et de mère na citation tozali akoki koloba na ndenge na ye moko il faut bacongolais nyonso ya de père et de mère toloba même langage tozala derrière l'institution tozala derrière mokonzi ya mboka tozala derrière armée na biso tosoutenir baaction nyonso ya gouvernement mpo tobengana bangunu bakoteli biso na mboka mais omoni bato baoyo ya mitema mabe donc comme si neti makambo eleki na Goma etali bango te donc mpo na bango bazo banini eza nde Tshisekedi mais to réfléchir faut to réfléchir tout ça baime
Et ça, le quoi, la carte, ça dit bota. Bozana rando bena noko. Batu bauti musika bakoti na ndako. Babandi ko panza bazo buka bazo kotumba. Maintenant bato bayebi makambo mibeko baye. Bazo tuna papa. Papa le bit tala voisin makambo sali tala. Alors, yo na kata di bota moloko ozana rando na noko. Obandi pe ko rencontrer bato à l'état makambo mususu nde makambo yo salama. Il faut nous surtout le même langage. Souci à Tshisekedi des alliés que République démocratique du Congo azonga la casquette na ye ya Zaïre. Nde souci à Tshisekedi. Donc souci à Tshisekedi. Souci na ye alliés que République démocratique du Congo hein. Ezonga la casquette nango ndenge Zaïre ezalaka. Que soki Congo azoloba a etikali a. Ba peño sur tout le monde qui est tout mike bazoba. Mais maintenant le acteur politique congolais. Oh ba yaka kanyaka. Yaba doki. Ba yebi que soki Congo azongi na casquette na ye ya Zaïre. Pona bango carrière politique na bango ba ko effacer ango. Ba ko se disparaître na scène politique. Parce que bango bazo jouer carte ya Monguna. Que République démocratique du Congo est à la kaka ndengwana parce que Tshisekedi pas zomunda Congo zonga na rai autant mususu moni ba congolais mususu bazo lingate parce que bayebi que ce Congo zongi na rai bango automatiquement ba limo na scène politique ndozo mona bazo créer babiloko wana le col a déjà gouvernement décidé parce que le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement. Le col à peuple, la personne qui s'est du mandat. Donc, tu sais que même quand on veille pour la République démocratique du Congo, il y a même des gens qui ont engagé Mboka. Parce qu'on est arrivé à numéro 1, c'est pays. Pour tous ceux qui m'ont simangunga. Pour les gens qui m'ont simabilili. Ezali Izadri bon na ye na Olexé pe na plateau na mois de décembre Izadri azawana donc moi la muki afani na bakolo akoy mukolo le boga Izadri donc so a roleka pe moi ah ye Izadri mo ye wana moi na matongi balobi après avoir cause information que CPI azaliawa ndo moni tension mati na niveau à bloc ya AFC na niveau à bloc ya FCC na niveau à bloc ya M23 et mati pourquoi babi que CPI est interpellé ba auteur nyonso basali bankambwana. Le peuple banga bazo banga te babani ko sala ratissage ya ko kotela batu na bagoma na ndaku ko piller ko violer ko tumba ndo moni mokonzi na bango Paul Kagame abengisi Willy Ngoma na kone na ba Rwanda bazana niveau ya Goma bazo bimaka bazo sala nde ratissage babande ko kende po bakota na niveau ya Minem grâce à vigilance ya armée nationale nde bomoni armée a poudré bango parce que l'armée congolaise a changé tactique. L'armée congolaise a changé tactique. Na quand ça a changé tactique, wana
armée a renforcé ma capacité sur tous les plans. Et ça, bah, oya likolo, bazo boaka, bah, oya se, bazo kota, bah, oya koto, bazo neutraliser. Donc, mon armée a bandi ko récupérer. Bah, Rwanda, bah, tantaki, ko pénétrer, ko kena Kamanyola, na Nyirangom, bah, Koutani, na FARDC armée puissante. Le col en Nanga bande ko tenter pe bonde to commettre to que devait ouvrir. C'est le sentiment na yi. Il y a dans mulima liwa ezo landana. À partir de fait au FARDC fomoli ndebo yoki Willy Mboma. Alors ba sanction est talibi sauté. Biso toko poussa na kaka nde FARDC alandi bango na kolanda nde monaki kone inanga na kati ya Bukavu nde moni cortège na ezalaki éparpillé na koéparpillé wana baservice oyo batindaka bango parce que nanga azali nakoyeba nini na lingala neti mwana moko ya bitinda Rwandais bazo ko utiliser. Il fallait qu'il passe à bango maintenant citation makambo eleki na Bukavu. Parce que ba Rwandais pe ba komi na kobanga. Donc ba comment comprendre que ndenge makambo ekomo kendele komi mabe. Lokola bazana pia na bango nanga na Wilingo. Ndoboni Paul Kagame. Après avoir constaté sa réunion, il y a un conseil de sécurité dans Kigali. À comprendre que nous allons faut sacrifier Batumusus pour effacer ma trace. Et dans 4 bateaux, on va sacrifier. Et ils ont balancé. Parce que vu la sanction au Rwanda, donc, il n'y a pas le droit d'accord d'Ingaté, bon, dans une sanction pour le bateau. Ndomoni, Babengi Bango. Parce qu'avant de Kigali, Basali Sakimo Paradi na Bango. Na niveau à Goma, ma meeting na Bango à Mike. Bozo Bikaga pour population Zoya, Koyo Kabino. Sori population tient na biloka écart. Yeba ke na biloko toza nango toko beta na niveau misika. Bo panzana. Mais le corps armée nationale habite to libéré Goma na voie moko ya diplomatie. Parce que message au nanga transmettre na ba jeune. Donc, bazon di misa ba jeune nanko. Badingi ba fimbisa effectif. Il y a M23. Parce que ba Rwandais bazo keng. Parce que bango le corps a besoin d'informations que Kinshasa a rejeté. Toutes les formes il y a dialogue, négociation à bango zate. Le corps a besoin que Kinshasa bazo ça le gouvernement d'union nationale, le corps a pas bango M23 bazo ba représentant na bango da Kinshasa. Donc moi bandi ko sala biloko po ba considérer bango na moment de création du gouvernement d'union nationale. Donc moi ni musala ba osala ngwana. Toko sala ndenge nini? Bo photo créer kaka. Na ko créer wana boto to créer kaka. Sko eloko ba komi ko banga. Babi que na ba jour venir armée congolaise a quoi secret bango nyotsu. Domoni régime ya Paul Kagame
eza là na ba mami parce que kuna pe ba diffection ne balali te ba comprendre que muto yo lolenga memeli mboko yo aye kotika biso na ba grand conflit na République démocratique du Congo o azali yaya fotoza mikolo na bango Paul Kagame oyo aye kotika biso na rando moko oyo atali elosoki akei me bakongolo oyo tokosala ndeni yango moni crise eza na niveau ya Kigali oyo Paul Kagame abengi nanga na Willy Ngoma sko ezoyebana te sko na kati ya rencontre wana ndenge baservice rwandais basololi bacomprendre ke banango oyo soki CPI atie mabo parce que CPI okanga nanga yango moni Costa muto mabani ye da to condamné ye nanga ndaza na CPI nde ye CPI acomprendre que CPI ye bon kanga parce que awa déjà si to condamné ki tozote kabilo connaît tout surtout na berere azosala lisusu ya ko maltraiter jeunesse congolaise omoni ke bato wana soko landi source na bango net ba étranger parce que nandimi te ke congolais oh y a des pères et des mères andimake batinda ye na bétranger atumba bandeko na ye bamai ya chasi ya moto nandimi te de sadi nanga balingaki bautilize nde batilisaka musée le père yango moni bakongole bakoba yatelela ventrier de sadi aza na contrôle yeloko te bozomona kaka nanga na Willy Ngoma baza na contrôle eloko te bato bazo contrôler bango sont des Rwandais donc nde bazala tika doki à l'air lokwa ngonga mupu nde baza wana bomona kaka nanga mais eloko te azo pese te nde aza wana dans un pepele Barwandais bako bomé na tongo bako bomé na midi bako bomé na poko poya ko sali kopana Barwandais so mutu azotinda bango akopane ke mabe ko moya est-ce que mutu so batie maboko akotanga ngata otanga ngate parce que selon rapport ya ces pays baza déjà na ba preuve nyonso parce que ce que l'andi numéro 1 c'est pas bi totali biloko nyonso totuni wana bazo kunda banyama to bazo kunda bato abi lokola baza bato ba créer le kwala ba kokanga bango même en tant qu'officier o baza ba traître o ba kana ko région de bloc ya nini bino bo ke kande bo ke wana le roi la cope minérée au moins qu'il est reversé donc République a tindi bino bon on peut défendre la République mais le collaborateur autant armé à mixage d'un passage vous bité to continuer ba cope na biso vous passez moral na ba nouveau il y a beau déposer to le la ka siko ba Rwandais bazokende so bino boza na place ni yango ba aussi ba formation rapide so ba former bango po ba ko déjà comme si on ko meka armée ko neutraliser bino pour le que ça n'est pas pour population de bokomi ko bangi sa population à Goma na Bukavu
Soni population s'éloigner na binoka. Armée zobeta. Parce que l'armée congolaise a déterminé, selon tactique Basali, chef d'état-major congolais, selon briefing, oh salami, selon cartographie, nande bâti en place, de l'armée congolaise, il y a ma congolais, n'a pas si bien mbote. N'a pas ça ma frère soldat congolais, mbote. N'habite le soldat étranger, rwandais, au filtre, c'est le programme y a armé. C'est le programme y a armé nationale. Babi armée bani ko récupérer ma localité, ma territoire. Na kuba okuba boyoki. Ndenga armée sali musala. Bato ba mekaki na tito itu armée neutralité, donc armée de sala musala. So armée décidé boye. Asko yo fongo ya bato, yo nanga. Na Wilingo, na Paul Kagame, na bile ba Rwanda bozawa. Armée congolaise a le bile ko les mabele ya bakoko. Mabele ya bakoko na ye. Alobi akopoudrier sans pitié. Na yo soldat congolais. Comme moi na musala ba Rwanda, yo ka pesonit. Soit yo tala sko koko. Koko. Yo soldat congolais. Mokoti na mafia. Ya ba Rwanda. Bazo tinda yo oboma bandeko na yo. So tango somo na ba Rwanda bazo boma bandeko na Goma yo za congolais. O bakata ngenga parce que bango bakata bango ngenga te. Ego Saloni Esengo Ozo kata soni teke na niveau ya armée, na niveau ya congolais. Congolais lingalo lendo. Mwana moko abuki ya Rwanda do fa nsona mabele. Yozo mwana ngo normal. Olamo ede république. Si boza na Goma na ba Rwanda wana, bien ba Soudan congolais. O boza na kata bani. Boko ba le mandoki. Mais le quoi la boza bato c'est dit yango moni ce pays a tché mikanda likolo a mesa abi akobanda kotanga miango mikanda moko. Kololo tsangi ba fanti na niveau Bukavu o ateme na aéroport. Botu na sor na yi. Nanga wana ko beta tolo. Bazo ko skote. Mais parti ya ba sanction ndenge yena Rwanda baye. Rwanda bite pardon. To livré. C'est maintenant que ko la na ba jeep wa nanga wa. Skorte ba tandis ko ba changer ba chauffeur. Ni besoin de ça ba fanti. Bochiri mo ba congolais pe azapi na sécurité. Sto ba longole ba congolais wana chiko. Donc nanga les côté na ba soda rwandais. Azo bate ba ko bomé na midi. Na pourquoi ou bien na tongo. Dans ce bate. Domoni na kati ya tactique ya armée congolaise a sali. Domoni armée congolaise a déployé. Atie ba stratégie belé. Pour biso tozali ba congolais. Biso to botami na tango Zaïre. Kotala soda Zaïrois. Ndenge tozalaki au bon point oui au commando. So tolingi ke Congo armée congolaise ezonga na casquette nango wana. Na road na Afrique centrale mobimba. Si ma petit Rwanda banda ko formation na Kibombangu na Kotakoli. Pour la nuit que Kotakoli azongela misala na esi azongeli.
à perfectionner les sous. Nazozong. Na pesi ba continuance l'armée congolaise mbot. Na bi na pesi ba continuance l'armée congolaise mbot. Ba baza ba congolais. Il y a des pères et des mères. Na pesi ba nzuzi nyonso à l'état. Mbot. Na bi ba congolais. Ba baza na sens qui patriotisme. Nous devons partager même vision. Mais ce qu'on a là, c'est tenir à Congo, pour trahir Congo. Au goût d'un Kimbam. Au hasard, à Koyok, Ayuk. Affaire à suivre.